c'est à 4e génération. Na ya poto liboso ba wera ba jibe. Na sala succès liboso ba wenge. Tout na papa ya mettre grand frère ngai, papa ya Juna Jalana. Azo na petit, pesa ngatanda bakisi. On comprend. Boketa sali sundama, boketa sali tutana, boketa sali poso de ti, boketa bozo mona naza lokola binote. Et lo ke vandi singa bitumba ya mboka. Mais soko ye na komo na ngana ndenge mabe okobeta mabe ebele ya bato pe ba beta ma déjà. Pour ngana na kata vérité. Au moins si to jouer mon micro il fait tout expliquer la bato. Ngana na est-ce que ngako la ndai. Ngai pina boketu wa ya mbube ngana komanda eso. To vali botola ni moto. To la non la vision ni. Biso de to la vision libération mboka. So qui ngana leki na ngai to lobi lelo to sala action moko siko oye ko ningisa moto to ko sala Yesu ba sala ni tango boyamba boto na kape ba moti to pekisi moto ta aluba makaba Kagame to pekisi moto te kaka boketu ale mbongo ale ngaso na ngaka kolia mbongo oh nangala kolia mbongo de pa ba Rwandeti nangala ko bata minisa kitira so na lingati mbongo. Mais masa nanga kuma wana Félix Tshilo ba motu ba wo ba olelo ba bala bise ba liaka ba miette na ambassade ba awa Félix ba ko Félix azalaki ba ko benga Félix pa ko taba na zolo bana ba kumbato baza mon frère Papi Ken. Oui, que ma soume comment est belé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongue. De comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Sodome Gomorre songili susu mabe koma malamu de mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu mabe koma malamu de mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce! Oh Nzambe Yesu merci akoya lokola moyibi moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala ye erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma benne konangai. Sodome Gomorre songili susu Sodome Gomorre songili susu
bakofingana lokola banyama. Topese binombote partout bolandaka biso na Tolo de la vie officielle. Merci na fidélité, confiance bolingo bozaka à travers bandeko ya bino. Ah naza na Komanda Eso, naza na Bokechu Wayambo. Platini Chipamba, merci na ba service. Merci également na Jérémy Mala Canada, Elise Moranga, Didier, merci Nabino. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci. Tu es tout seul là. Parce que, ouais, l'heure est grave. Mais l'heure est plus que grave. Commandez ce bonjour. Ouais, bonjour, Papi Gen, bonjour, Navandeko, tout au Bazolanda Bisso. Bonjour, Navie Vincent Kambale, maman Béatrice Lokwa. Maman Béatrice Lokwa, en Allemagne. Oh, maman Béatrice Lokwa, maman Béatrice Lokwa, sans oublier maman Yuniche Banze et Kanchi, donc toujours na cadre. La femme sage. Ouais, intelligente. Donc, on a tous en Gessen Strat 53. Na Alost code des années 9300 bandeko boleka kuna bokende ko sira vitayi ko somba ba biloko ko sala ba transfert maman azozela biloko. Ouais, mon beauté. Oui, merci beaucoup Tolo de la vie. Merci beaucoup Neleka Tolo Barake. Tous à la rabaninga na bangote pour toi vision mon côté. Jamais. Toi en avance na bango ya 150 ans. Baibaka batinda mianzambe na ba prophétie. Tolo baki pe Tolo baki. Le Kokisami, Topesi Lokumu, na Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, t'attends jamais conduire son la vérité pour tenir Betikala jamais qu'on gagne lumière, Papi Gen et Komanda Eso, de Lokumu na Mvulus Kimba en 1921, Lokumu na Seigneur Jésus, le roi du monde, Lokumu na Papa Lumbumba, na Papa Kassavou, na Papa Maréchal Mobutu, Lokumu na Makila ya. Il y a Cédric Nyanza, Passer Lukusa, et puis Martin Rabiso, Monseigneur Katariko, Rossi Mukenchi Manga, Thérèse Kapangala, Eric Boloko Loko, Lokumuna Makila, Florbe, Tibiana, Fidel Bazana, Peto Pesu Lokumuna Makila, Papa Diangenda, Kisoluke Lena Dialungana, Pe Mamaki Pavita, Pena Mama Mwilu, Pe Lokumuna Bakanjana, Noirite, na Pesimbote, na Petit Moïse, Boketu Longombolo, licencié en sciences économiques dans le Royaume de Belgique. Mbote na Mama Didi Asuta Mabolonge Inda. Mama Didi Mbote na Angwana. Toujours. Mabolonge Inda. Telema Fungola Miso Yami Libéré. Yamwane Suroga Mikoloyo. Nani? Telema Fungola Miso Yami Libéré. Kotika l'esclave. Kizengi Sete. Kobete la bato maboko depuis Mama Botio na Kata Libumu. Kafa na kwiti ya bato. Yamana pesi mbote na honorable Alemboyo ya mama Magimboyo na Mekelen. Merci na Maruisi bainde kumbu ile kele na France. Frère nanga Maruisi bainde na pesi mbote. Pe na pesi mbote na Jimmy Belao. Na kati ya mboka place ozali Jimmy Belao. Mbote na pati nanga Pati Chopo. Chope na pesi mbote. Mama Béatrice Loko motema munene. Lokola Océana Mwanda. Pe na pesi mbote na mama Mungala. Mbote place ozali pe na mama mbote pa ya Patrick Chipamba. Ouais, Patrick Chipamba na pension mbote. En Angleterre vous na Patrick Chipamba. Mbote na mwana ya bolingo. Pe mbote na mama Deboulonné TV. Pe na pesi mbote na bainyoso balingaka biso sans oublier Serge Fola en États-Unis, Dani Chandu na Ngwanjo na maboka Dani Chandu. Mituna yayo biyano ya biso toza na pona ko sauver mboka na biso. Papi Gen Tolo de la vie. Ok, voilà. Nazalaka moninga na yote. Écoutez kalaka jamais. Et puis na yote kalaka jamais. Et ça c'est kalaka moninga. Nazalaka moninga na yote. Alors, comment est-ce que bandi na bandi pa na yo? Ningala ko parce que na moni. To tindi yote oloba makamuna biso. Voilà. Koloba makamuna kotanga koko na ngaite par place Rosala. Partout aux oleka. Voilà, méchant. Ata batiro micro. Kotanga koko na ngaite. Kotanga comme peuple mokonzité. Pardon, na peuple mokonzité. Voilà, OK. Ah, ouais.
to nalingi otanga komolanga te nalembi yo pardon po ozo distraire peuple makasali makambo na yo olekisi yo olekisi non ça veut le mot cerveau le mot kera yo olekisi yo lekisi yepe na yekuna balekisa mais baye bagateke bato bayinaka ye ntango ozotanga komba komanda eso na wayambo bayina yo mabe mais yo yebaka no te so bazora kaluka bakobeto mabe surtout so bazora kristo sobika te obisusu bazwi kota apaka juma akufi azalaka moninga na hotel respecté. Ok, alors commandant eso na moni vidéo mo ezotambola na kindu eza koyinda makasi na sur nous ça ba mobilisation oyo ezosala que bato bazolanda biso un peu partout l'étape sur le sol ezoyinda po na kindu. Ouais, accent sana donc na bantu yango kindu asalimia sana on est posé une question za lingala mais pour na s'adresser pe na bantu. C'est très important, c'est très important. Bantu yango kindu félicitations parce que tunaona ka aba ba taliban biko nataka kujicomporter comme une façon de dictature, nataka imposer yebo banataka. Félicitations à nous yetu na arrestation de Peter Kinshasa moto taliona mais tunalomba en tout cas mu continuer encore plus kutafuta phase yote mnaona kikuko mabiro ya Taliban ya IDPS. Il faut kuvunja yote bantu yangu ya Kindu. En tout cas mutu yote mko mutu ya Kindu tuma ba message ba jeune déjà ba tomboka tunaona koma banafanya kazi mzuri mu continuer mko yinje. Il faut kufanya tout soulèvement populaire ya Kindu. Kindu peut sauver le pays. Banduku yango Kindu félicitations ba jeune yote ya Kasuku ya Tokolote ya Cité ya Mission ya Lombolombo. En tout cas félicitations mingi banduku yangu yote. En tout cas tunafurahi sana. En tout cas ya 3Z Mungu ababariki mu continuer na kutoka ba inje parce que ça ne va pas. Kindu ba jeune bana na makazi Kindu batu biko na kufa Kindu leo Félix on a toka mata même ba M23 kwa ba Kindu. Mais vile mon agir c'est comme ça un peuple conscient à quoi agir. Félicitations Manikoyango Kindu trop na lomba en tout cas nous continuer toujours na quoi attaquer tout ce qui est ma bureau à IDPS. Il faut quoi attaquer qu'on répondre parce que batu ya IDPS ba Taliban na sikaka violence et vous devez répondre aussi par la violence. Tulibambia ke mcheze na batu yote akina mwezi kucheza watoto ya Kindu. Vile wanasemaka kwetu akutoke boy kwenye kulungua shoka mpini ukabaki Kindu mulunge chaleur. Donc Manikoyango Kindu sa lanza sipili makasi bandeko ebele bayoki makambo na lobby te na lobby boy bandeko ya Kindu lelo bana kini botala bandeko ya Kindu ba policier bakimi batike bembe moko wana na policier usakufia moko batiki baninga ba kokite bana Kindu toyebisi kuna basakana te. Félicitations ban mondeko to ya kozwa place au kata tindela bana Kindu ba jeune botele malisusu. Il faut ba bureau ya ba Taliban ya IDPS et bunga na Kindu. Il faut toyo kakali susu parti ya IDPS na Kindu te. Félicitations mingi to moni bino pe ba policier boyo kakate ba futa kabino te bozo kende na ba mission de service ordre mal donné mona OK tala moninga na bino atikali libanda atikali na se likolo ya ordre mal donné moninga na bino akufia tandis que ba chef na bino na ba politicien na bino ba fali na ba bureau. Félicitations à bana Kindu. Tozo senga bana Kindu ndeko tu oya ebi azana Facebook kata parti o tindike yango bana Kindu po soulèvement populaire ko banda pe na Kindu po kuna za pays ba révolution chilo moto ebisa ki bino ke omoni bato musu bozo simba bato ya province musu ba simba kapilote biso toza qu'on a confiance ya bana Kindu bon lâcher prise te mu onyo so ba bengi parti ya IDPS bureau na bango toyo ka yango lisusu te toyoka yango lisusu te bazo memela bino dictature moko ezalaka te boyebi ke pana biso baloba ke boya uta kuna te e pana biso boya uta kuna te oyebi ne baloba babande bisika oyo baloba ka kweta kutoke boye ko yeko lungwa shoka mpini ka ba sabe pana biso boya uta kuna te après ngai o lubongo la Swahili c'est ya ngona na sina loba ki yango kona zolo be oyo ka kweta kutoke boye e pana biso boya uta kuna te
kwenye kulungwa shoka kweta kutoke boy bana kini wala soko beta ngo ba kweta kutoke boy boya utangisha sata te na kini ba boy kini ba boy te ba biso kuna ba Rwandais seule province oyo e bamba kabila mabanga seule province e bambi Shadari mabanga seule e bamba ni Olive Lembe mabanga e bamba ni oyo matata po e ba epanyaka po parce que bango pena ba subir pena ba vérité makambango pena omoni depuis to banda des années rébellion to ça et les kakawana soko leki wana te okoma Katanga te okoma Kisangani te okoma Kivu te okende Kasai te rébellion to ba papa na biso basala yango moni ki bato peuple kuna ya teti peuple ya kuna bato ba yeba histoire ba italien ba lia 13 italien kolia penza ba italien ba bande ko le Katanga ba rébellion wana bazo leka ba leka Kisangani ba kaise ke il fallait ba attaquer Kindu siko bazo leka ba il fallait ba kitana Katanga pa Chombe siko bazo tuna Kindu awa Katanga bien oui Katanga kitaboy dama bango kodame peza kodame peza tomate matungulu pilipili bouillon lambi bango bouillon peza mama we baboma ki yana ngai batoyo kati ayi pilipili ayi atumbi donc ils a peuplement au sanga ngote yango to sebisa bande na biso bisika oyo batumbaka omoni pambo on les a proverbe la biso ni pambo so batumbi zamba ils a libende na nzete donc tu peux pas na biso la biso batumbi ne mwana libende ezika kama liba ezika kati yango so ki mutalobi konye ko lungwa shoka mupini kabaki bisika o libende eziki me libende liba etikali bande konanga ya Kindu félicitations moi différence c'est entre bakinois na différence c'est ça makasi bakinois ba yanke bato baza ko endormir bakinois ba banga ki dit pas si te to ba bien bakinois to za bango confiance les problèmes bato ba ola lisa ba église ba musicien ba politicien bakinois ba réussir ko bloquer Kabila a changer constitution te ba réussir Rwanda a changer constitution Ouganda a changé Brazzaville a changé mais la Kine elle est quittée Nicolas bakinois bato baza ko manipuler bakinois kaka bato biso to finga kawa ba Fayulu ba Katumbi ba Bemba ba Félix ba ngona ba passer ba Mukuna ba ngona ba dormir le peuple wana peuple kinois za zo bateme ba omoni média ba si ba kangi yango peuple za informé te mais peuple bazo benga izo do lobby ba ko ganga poto ebike Kindu nenge telemi boye kuna déjà ba bandi to so senga bandi ko la biso ya Kindu botinda ba message ba jeune ba il faut partir à IDP selon la Kindu Wayambo, na manzi okinde commandant sur lobby. Na Kindu commandant Koufi et plutôt babanini policier Koufi. Répondre biso maman ma Kindu zo le kasiko na Kindu et puis premier bozano yona parce que na mono zo sika trop contre Augustin Kabuya. Donc répondre biso na limite na baramo. Maintenant on a Kindu depuis voilà. Non ba noko na Kindu maniema félicitations. Bonne sabino bobundela mabele. Bobundela mabele bateka mboka na biso. Oyebi ke na moment moko Félix Tshino la lobaki ba M23 ba kovana na Kindu. Ba na Kindu baboya. Baboy babi awate. Tala balide. Tala balide. Yango ba na Kindu bo continuer ko tumba ba siège à IDPS. Exemplaire bo continuer. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tout le monde a mboka na biso tous en esclavage, les colons à tribu mokoboy. Ba memeli biso tribalisme, ba lobaki ba un état de droit. État de droit mon rentré dans quatre occupation. Ya mon a sepeli na ba na Kindu pour péter na mo avant na Kindu mo tatindeli nga image. Adelar. Na personne mo te péter na. Pour la sourana ba jeune ya Kindu mingi. Balubaka awe kolekate bala Kindu balubie loke zo boma biso ka Kinshasa so Kinshasa telemi tunakasi ba bureau tout babina ba PPD tout ba kotumba mais babo mabona ndeni Kinshasa ba osala nini pona non ndenge bala Kindu balubaka ngasolo na ba jeune donc ça dit bango ba telemi mais Kinshasa bango balingaka Kinshasa zwa pour ça place d'institution ya bango ba Rwanda siko pour Kinshasa ngo zwa siko faut il faut yango na bana kini ba ba guerrier ya mo to le chaque jour
tolongola bango na maboko ba pasteur na maboko ba politicien na maboko ba musicien c'est tozobunda grand combat bana kini bazaluka bana Goma na Butembo na ba mai pourquoi to soutenir ba mai pourquoi to soutenir bana Goma na ba Uvira na bana Bukavu pour ba bundela ka mabele par rapport à Kinshasa baza embrouillé na ba politicien na ba pasteur na ba musique mais bomone loko lekina na kindu policier on a c'est notre frère akufi liwa bololé pour ayebi krebeke so moni pe lomba tonga ya to na lete policier na lete en tout cas bana kindu bo buka ba parti politique on a tout ya IDPS et que de tina kisangani bana kisangani bozwa idéologie ya bana kindu botiko ya bakaba faux politicien wana idéologie ya bana kindu na leliango ça fait bana kindu bana Goma Butembo Uvira na Bukavu tala bato baza ba esprit bangwana oyebi ke soki ezalaka exemple ba kinois na bato so abandundu bazara na es mais mambo ke kenda mais tala bana kindu ba résister bo sali très bien bo continuer bande ko banoko na ngana Maniema bo continuer kotelema bo continuer bo lembate bo buka ba parti ba ya IDPS sur ba bureau ya ba IDPS a Félix Tshilolo la teka mboka Tshilolo a dirige quel côté ayaki kokosa bino ko manipuler bino ba sase Félix Tshilolo la kanga kanambi Félix Tshilolo okanga Ruberwa okanga Moïse Nyarungabu okanga Bismakara yozo ya baba tuti mais ennemi no botali ba ozui baba ndekola biso ba make mukeba ya salini asa modu ba boy idéologie na bazalaki na kati na bango na boy yango démocratie démocratie c'est pas bango te ye muta dictateur bango ba botama ndenge wana so okuti tata no aza moyibi mono koya moyibi tata moyibi mama moyibi yo pe mono koya ka ki moyibi wana Félix Tshilolo la za traite ngana leki lelo awa na sepeli na courage ya bana kindu Maniema c'est ça loko tozoluka esprit wana ezala na Kinshasa esprit wana ezala na diaspora to sepeli bravo bana kindu bino pe bana Équateur botika kolandaka ba politicien wana na sima botele mato libéré mboka ennemi na biso za Félix Tshilolo politique ya nango wana mboka ezala maboko ya Kagame na Museveni mboka ezala maboko ya ba Rwandais batuti toza koyebisa bino vérité bandeko na biso ya Kinshasa bravo bana bakindiswa bana Maniema merci beaucoup na bino oyo kotuna ngai problème ya soudanais wana bon na Augustin Kabuye boza premier ndeko na ngai soudanais bongo mona elongiona te donc ba Augustin Kabuya mboka na tatano na mama na hote yo tango bande ko sukola Félix Tshilolo bo excuse que ba kalesone na ndako tango zalaki de para bino na Bujimai ozoteka pétrole à koko lelo yo komi ko simbisa peuple na ba machette tala elongi mabe lokola nkake mutu moko bo yokana français ngo bino bolandaka bango tala français abi bazokela Félix Tshilolo kana po aza moluba tala oyo lobi ata ndeko na bango na soki wakasha abi me tribalisme nde eza bino te tala Augustin Kabuya o mutu moko pa basali te vino mobimbo lata sengle te mutu moko asali te mutu fero kasa mesa ya mama Didi arepasaka nango tala Augustin Kabuya o bokokima oyo elebi komande so bozalaka deja na ba sauvetage ndenge bokatisa na mai wana ya bokatisa kota Kichuka po ane na bino asuka yango IDPS ane na Augustin Kabuya na lobi na yo ane na bino asuka boza ko vivre ba air na bino na kata mboka wana koma bandeko na ngai batu moko boye bo akonyatela batu
peuple nazokufa na nzala, peuple nazala mai te, peuple na misala ezalaka te, peuple nazala courant te. Mais boyeli bango Augustin Kabuya bo diffuser ba machette, parce que ba machette ona pour ebo manani, pour peuple na kufina no ba mama violée. Docteur Denis Mukwege sonaka ba mama. Ba millions de mamas violées. Ce que bino beta liba boyeli biso tribalisme, bo memi mboka na sécession, bo zimboka na biso bo Kabeli Kagame, Museveni, Burundi, Kenya, Soudan, ozole kape na oti na aéroport, o na otaki poto. Oya koluka mwa basi no awa. Oye na aéroport bato ba mona kaka elongi bazo mona te, ba mona kaka bino elongi mulili, oke elongi ya Denis Les. Oh. Bon mona te ki Augustin Kabuya na Denis Les ba bilongi moko. Bilongi zika. Bilongi zika. Bon mona pirate commande so. Ozomona nani Augustin Kabuya na Peto Denis Les bilongi bina ba mapasa. Denis Les bela. Ayete to balo ke mutu so akute na nzambe longi ngilaka. Denis Les ko akute na nai. Mais so ko mutu akute na nzambe. Ke aga mona nzambe amona nzambe. Soki mutu akute na nzambe. Mais Bible lobi Moïse atanga akute na ngomba akute na nzambe. Amona nzambe amona nzambe amona nzambe. Alobi elongi wana peza ata molimo mosanto aye vrai. Yo somona te bogar. Mona mutu. Denis Les. Mais azam non bien. Boni bisanga bande boni bisanga po. Donc on peut être là pour les parce que ouais bon c'est là le au moins Denis Les hein Denis Les au moins Denis Les balba mutu so côté na nzambe a dégager ka lumière ya nzambe siko o Denis Les azo dégager lumière ya nzambe be molili ya diable molili nzambe yo santi au moins petit na biso mwana na biso akomi na jinine bébé na oya lingana minyo Ravi. Ravi gagne. On a 2 ans. 2 ans. Ce qui a moni Denis Les. Peinture là c'est fini hein. Akoma traumatisé on ngai suba tout monde Denis Les a sali sonia ba africain. Eso. Oh. Denis Les secret za moko. Omoni nga mikolo. Boya na magasin mama Unity mais yo nde po sono po isukwa ma Denis Les. Na on dit mateke ko sukwa masiko. Te ya raté. Raté alekanya. Il pas Yunus Baza. Les gars n'est pas Yunus Baza. Alors il aussi batté. Motakuta na Jésus. A contredit Nzambe. Abisi Nzambe fatela. Ata Michael Jackson ngo. Mais la petit na ga Denis Les. Yo kutani na Nzambe. Olibo kutani na Jésus. Debo. Mais oboy po na yo. Na bino benga mama Kimberly pour o changer. Ozo saidrokina mais ya ke kozwa kaka Carolina te ali auti na États-Unis ukanisa ndeba uti suko zindi saili susu ba mais lobi siko yo tambo ba dindi songa bi siko abeba nani dindi sa da ye moko nde ami be ye moko ake komilukela Carolina ake komilukela Denis Les nini boy papa yo moko pita komilatisa masque ya vie so omoni so ke zaki ki asa pasteur te ero balinga ba masque ya vie ba longola. Comment ceux qui Denis Les ça à pasteur des aka ser moko boy balinga lo bakeza masque de vieillesse ce que tout le monde dit pas Denis Les parce que longi wana Denis Les na ndenge komi même prière ko kango lisusu te même ceux qui balobi ange oyo en étoile bato ko kate donc na répondre pour na Kabuya eso Kabuya omoni effet à gérer mingi bato baliaka bambwa okanisi te bato nyonso bakomi maboma langage oyo bino bokomi na yango ya koya machete ya kolinga koya kobimisa lokola bogere mboka bien nde sikoyo bilan na bino yango wana bato balingi badétruire yango mpo botongaki baimmeuble botongi banini banzela sikoyo boza na projet ya kosilisa yango bolingi kolongwa te. Kabuya bozokende Augustin Kabuya na kama pe eza libabe kozala mutu lokola secrétaire général ya IDPS mutu lokola Augustin Kabuya mutu azaki soka lati ceinture baluki 7 fois ozo bate bandeli ya ceinture eza wapi suka nango pe oui non Kabuya azaki soka lati pantalon ceinture ezo baluka 7 fois
lelo Kabuya akomi okita mimi na poto ba yuma ya poto bakomi ko protéger Kabuya comme boye na idée ba machette wane ko kata bino moko tozo continuer ko sala appel bandeko et ça c'est pas du blague oyo nyonso ayebike azana vrai combo ya muto nyonso azana force de progrès kombo na ya solo pao aza soki nini soki combattant soki fantôme boluka biso ba kombo la bango ya vrai botinde la biso na numéro oyo 0033 et 32 je m'excuse 466 33 33 52 oyo wa mboza 0032 493 85 21 boluka biso ba vrai kombo na bango ya ba taliban tout oyo ba soutenir Félix na oyo so ba soutenir Kabila otinde biso ka vrai combo potinde la mutu moko so ka tia combo na biso ki fantôme te wana te luka biso combo na ya famille vraiment tinde la biso botinde la biso kala mingi te changement zo salema mais cette fois-ci boza chance te lokola bata mobutu yango toujours luka te botinde biso ba combo peuple zairo bo croire na makambo de changement zo salema et na changement na to lingi te bato na ba échapper biso Augustin Kabuya est déjà eza okangama Augustin Kabuya bon vina mon papa na chate asukola kala maya kati na Grèce ya misunya mbwa est-ce que oh ba uti ko yebisa ngalobi o Augustin Kabuya nga kolia nini mbwa mayo oh poulet mbwa mais à poulet Augustin alinga mbwa mayo moi mbwa ba griller na moi mayonnaise pembeni na pilipili siko mutu andenge bokendo pesa responsabilité bande ko bataliba biso na bino guerre bandinde bo oyo azana na passeport te somba ka passeport zara dia na visa oyo azana boîte te kendo chaka dia boîte no côté kinga bwa kuna po soki pas okatisi mais soki bo raté kaka komata vol ube ko katisa mai bataliba nzela bandundu bo kuta na bato bandundu bo finga bangoti bo kuta na bango kuna bo banadia ko somba ba carburant ebele pona moto na yo ko bima kishasa timbujima soki bo raté makambo tozo ebisa bino bozo ngo lokola blague mais lobby omone Augustin Kabuya yaka ese ke okimba na ambassade ba oyambaye Augustin Kabuya okokota na ambassade bo edikoshi tikali to kobendela okokota te atanzo te koti medikoshi to bloquer yango tozo zela bino wa yango continue mambo non bande ko ngai mutona Augustin Kabuya c'est l'homme le plus dangereux on peut s'emporter baba danger papa depuis na botama na sia moy Augustin Kabuya na soudanais wana lo ni moindo okata goudron osimbe bela mbongo mobongi kate ubena zelongi na oba kuno debosela ngona njili obongi kakate bande ko si tozo le ka awa bolandi nenge commander so robi bozura biso ba kombo na bango mboka bozui kaka ba vrai kombo na bango na WhatsApp potindi biso to kwa rese so ba okoma 1000 so ba okoma 2000 to ebi place tozo mema ba kombo na bango ya ngora bande ko ngai to ko yiko ni mboka na biso kabwana te pona tribalisme ya Augustin Kabuya na Félix Tshilolo to koki ba yaki wana ba pesi bino rien ba promettre bino tout mais ba pesi bino atel le côté botelema to libérer mboka na biso botelema to bengana ba Augustin Kabuya moto moko salité na vie na tikala kozalata na 3 kalesonte mais na zone bana niveau combien vous commentana mais na lobe ne la kaleson non mais quand même niveau là non yo invité bande ko la biso akasai défaut mo bazana mo za ndeko somba biloko tango babomaki bato na kasai défaut mo bande ko biso akasai bazana ngo basomba hotel osmani de biloko za oyo zana tango babomaki bato na kasai na visa tango babomaki bato na kasai kuna na kamona sa majorité ya bato bakufa ke mona ki bango nango bazana ngote bazana ngote baibi yango comme na bango toleka bande ko ngai seigneur bande ko totelema tozo sabino makamba solo bato na bateki mbuka ane na biso asuka yango na bato ane oyo papi gen ede biso na bitumbo tozalongo oyo tozoki na tokende sombele suka ya bisanga oyo tozokende action finale po tozonga mboka tisi
bato wana efe bakima bazwa mpe chance ya kokima nayebi ere koya te nga depuis nabotama namona moyuluba oyebi konage aza te bato banage batakisangani yambandaka moluba nageaka te base prépare konage kokatisa en face. Alors po tosilisa makambo musique ngo bozotelemela yango mais bato mosusu kutu liba etiami musique tosande sikope makambo non toza awa tozomona eloko siko bato bazoyeba te toza na bapays moko baétat de droit biso bacombattant tout ya baplateforme etu topekisa miziki te oyokanga bien topekisa miziki te yaka beta na yo mais biso mpe tokosenga droit na biso ya koya koconteste omone parce que biso toza administration ya mboko te po tolobake toboyi miziki mais biso mpe toza koavance baargument ke tosepeli na miziki te po bato bazokufa boyeboyeboye ntango yo osengi droit ya kobeta biso mpe toke koavance baargument na biso ke tolingi distraction te po mboka moko te ukrainien moko te akobima pour le moment kende kobeta abina baikrainien nde ata basudani baza te kende na Soudan lelo bitumba eza kuna entre des généraux bato bababoni et puis lelo siko na capitale na Dakar 9 morts poka makisa kuseli jona petwana ate ba Sénégalais babakeri po akoseli ka jona makambo ke ibaka so imoko po ba mekaki makambo a violaki esimbité ba ko koseli makambo ke nenga zana bakangi na note mana résidence civile to cha France 24 bomona commandezo bakambia ba police kotumba kobuka ndenge makambo ezolekana Soudan siko ezolekana Sénégal donc c'est Sénégalais ba danger de konanga non ba Sénégalais non je m'excuse et regarde pour ma Sénégal était politique ya ba français ba africain ba lembi yango tozolo ba jour la fali ba komona moto kopela pour ba africain mingi ba lembi ba français ceux qui ba changer politique na ba ko soutenir ba dictateur yango monike ezaka eluka kama eloko moko epela moto yango moni oyo wana eza kanda ka ya bato bakisiana na moto ya mboka yango zowa ya mboloba na po bato bayo donc parce que pourquoi toujours encourager bande ka Sénégal pourquoi toujours encourager bande ka Burkina Faso pour ya Mali ya Guinée kuna kipona ni ba confondre ba jeune ba moniki trop c'est trop ba pays na bango za na richesse baza ko profiter nango te yango balingi bazwi ba leader oyo bazo kapep on comprend ça veut ba leader oyo baza na Burkina Faso na Guinée Conakry na Mali lelo na Sénégal ou petit na biso wana bazo yo kaye parce que ezali temps changement bato bana besoin changement bato bana besoin te toyaka na poto to vanda poto ko sani to na bazamba to na bebali so mo kana mso ata lelo to yaki ke mutu moko zo ata salaire $750 ata $1000 wana pale na ofuta o kwa usali na poto to kwa usala nini ya moto rubiki bato wana motoka farira azo ko soutenir Emmanuel Macron oyo apesi Kagame 22 millions asali tout union européenne pesa 22 millions pour battre mindu kone boma bande kona biso. Pourquoi Maître Gims à Boyaki? Pourquoi Petit Dadjo à Boyaki? Pourquoi Petit Youssouf à Boyaki? Même Claude Makele à Boyaki. Mais hier Azako c'était Farid Azako défier biso Papigen. Moi na mobile toko lakisayo. Farira toko lakisayo na komba papa Kimbango. Soki Kimbango akufa na prison te Joa Victor Mokoloana. Soki Lumbumba bakataka mike. Eza lokuta Farira Saka Joa Victor Narena Mokolan le 23 le 25 novembre. Soki Armand Tungulu baboma na kana beta kufaki na malaria yaka kosakana na ba Floribert Chebe yawana. Tout ça ko kufere bande ko baza ko kufa. Mais ba yeli biso musique à distraction. Pour la ligne moto azar peto akoli ayaka France na deza Emmanuel Macron bengi abude koya. Maître Gims. Il peut pas bien qui. Mais pourquoi Boudaki? Il y a le galaxie et à l'attaque singlette et que vous de Bodusku des airs côté Nama, tu coûtes en anayo le 25 novembre. Ah, toujours banda ba guerre, Papi Gen. Toujours banda ba vraie guerre pédio comme on a.
akomona ye moko biso to na problème ya ba musique na bango te biso ta longwa tongo awa okuti biso na so tozo mobiliser bango bazo memela biso distraction c'est makambo biso tozo sala oya koso yango to bi ba farira na lobi bokoki mamboka makambo eza koya farira lobe kuto libanda ekuto na kata mboka te pour ce que kuto na kata mboka okozwa 150 ans à prison pour comprendre comment on a ça baza ko accuser bien pe na mama makambo ebele ba bino boy na bité bolanda ba vidéo te etini ba bino nde bolia ka mbongo bino bosala boye bosala vite fait pour tout ça monsieur so yo moko ko kosomba mafuta na te talio et moto mosusu manque organisation comme tala ya tala ka batuni ba vivre moto mosusu yo zui 1 euro ya zui pe 1 euro ye peut-être ya yeso ya kena ngo apinga na sombi moi elamba na ngai bon problème bongo ngo depuis babanda ko loba makambo mbongo depuis babanda ko loba makambo mbongo ata preuve moko bayaki na preuve moko na pecho mosusu ya Angola sokoko bayaki na preuve yango oyo azana visa na passeport viens na sokoko viens pecha pampa bana petit, moi, 1969. Ah, donc là, le mec a petit, c'est bon. Ah, petit. Bino bana 32 ans. Il faut que tu aies 32 ans. Papi Guène, l'anniversaire, tout cas 32 ans. Il y a Laura. On a la distraction. Bah, toi, on a des bayaka à tolia à Mbongo. Mais bayaki na preuve à balobi boye. Bokende boki tu as un visa na kati ya passeport so que na visa te donc makambo tout robaka eza ya lokuta ça n'est pas non si si quoi Alexa bino to l'accès au passeport to l'accès non non si quoi muto na leka lisusu mais pas ki boza rappel honnête moko muto alobi lo na boki ko luka na sur le passeport otala comme ça que lo luka yo bina musique bande mutu alingo ala asala interview na alobi ke soki boke tu ana visa na passeport na ete sabi makambo tout lobaga eza lokuta toye na passeport lakisi eloko eza te toko yango na tout lokuta na nyoso na skopo na nini pourquoi lokuta omoni mutu musuba botaye aza déjà na semence ya diable c'est des mensonges pour le moment pour batu batala yo so otangi boke tu na esote eza pasi nombre de vie il faut aluke loko aloba parce que ba mobiliser ka isusu te makambo ezo ne qu'est-ce que boka ba mobiliser ma mobilisation ma musique biso tout bloqué na bango ensemble pour distraction za la tête boy ça biso boyoka ba mobiliser ka te kaka biso watoto mobiliser ka ndo wate bale mongo soki ya nani soki local soki nani mais biso de to mobiliser to bloquer concert mais balobi mais bato ba pesa biso mbongo biso to mobiliser to ba ya na preuve ti lelo ya kate si no bien si go boyambo boli mbongo ya local mais conseil on répété ndeni bo banane bakasi ya no bien boli mbongo kasi si ko conseil on répété ndeni kasi yango tozo dès que chose de retour solo na bango ke no bon no li mbongo na comme ça to bloquer ça pour ça la bongo ya moi il faut que nous tourne bato na ndeni bolobi ba le mbongo mais ba bloquer conseil mais yo motoli a quitté au fandi kimia na vite so yo kango bien bandela biso batotolier to mobiliser mais yo li a quitté au fandi kimia. Ah bon, tant que ce là que bon, tout ça quand pour na bayo que biso ba. Ouais, ouais, ça ba analyse na yo wana biso to ba peuple aza lisusu ba te peuple ayi ba na ba mobiliser ka yaya. Peuple ayi bi ba nani oyo baza ba collègue ya bato RCD go. Te mais parce que ngai so na pesi olar na ngai, so le lar na ngai, yeba ki faut l'excellent na ngai. Ya ko muta ba bigen tshenge logo yo. Apesi nga rien na l'excellent. De so apesi mbongo na ye, il faut le logo neleka. Si le logo. Si ko bino so apesi mbongo, si ko conseil on beta te. Donc, si ko bosolande na bango. Mais il faut se retourner à ce ko bato ba ya na ba accusation. Mais olobake ba lera mbongo, mais bango nde ba so bloquer ba conseil. Banane ba sala mobilisation. Banane ba sala na main. Banane ba kenaka si place itina ça. Pourquoi bango ba kenaka na salle? Pourquoi bango mona ba image na ba? Ba kenaka na salle. Ezali musala ya bata M23 oyo bazaki RCD go matiye comme M23 bayati na poto parce que soki muto amemi na poto comprendre oui que oza ko devoir rien moral na ozo devoir rien tu ba bien ngabi ndo saba mail wana ba ko me ko utiliser nga saba mail ndo wana longwa kuna
Au moins, soit mis les salles. Omoni, non, tu as bloqué concert et à local. Il y a mon toit à Zalaka. Omoni, tu as soutenu, ça va mailler l'été. Est-ce que mon toit a libanda? Ce qui est direct. Biso to koyeba makambo ya zokanisa ou bien yenda koyoka ya biso parce que bango nde bolanda biso. Biso batoto bimisa makambo na en pleine émission. To yeba ndeko oya yebi azana mail numéro de téléphone bo pesa bo komela. Mais bon mutu amotia ndo kosilibaya pourquoi? Mais faut ya waya muti. Wayamba? Ouais, ko yamba na pekisaka ye. Wayamba donc faut na yo. Yamba. Non, faute d'engagé. On c'était la même faute non. Nima quand même. Non, ils allaient l'olenge. Motema na yo ezali. Maintenant bien, motema na note. Po bitumbo ya za ngana isote. Bitumbo biso to ba vedette bitumbo te. Toza ba patriote. O toza ba leader. O toza orienter peuple na vérité. Po yo kuti exemple que mutumoko ayebi yo te exemple. O ye pemeli eso. Babi komono le kobi papi gen. Po ba yebi yo te. Mais aux le cas aux mensonge exemple. Il y a un monde bazo kufa bilongezo tikalaka salité makamuka mabe. Yo monde mutu somela na poto abongite. Tango tokendaki na yo papi gen. Tango tokendaka na yo na ingénieur Steve Manuel ko bloquer concert ya Kofira na arena. Est-ce bato bazo bana bazalaka. Toi qui déjà na ba mail. Bato bando tinda. Dans le Bible. Tango tokendaka nga na yo na tourner na arena na lali na lakeli Kofira tokoti na cimetière est-ce yo mona batona so ba ya pembe na biso te na ngai babanga ya omoni ke bate belé to yamba bato na ndenge ni na ndenge te ke boya kulula boketu ubeto la soki nini to ya kubundina ndemboka mais koya na mensonge te. Mais ouais, à chaque fois, Bitumbo, il faut ça non prudent. Mais comment c'est comme compléter mon c'est quoi? Omoni motu tango apusani pembeni po biso yo moko mona kitango na omina Paris bandeko balingaka biso yoka ide yo d'ailleurs comme commander iso azawa bisoka déjà merci mingi na DJ batutu na koti kaka petit na Kelly Katenda mapata merci mingi atuka na commander solo comme wayambo na luki bango ti na yo kanga na sabidi na kota kaka yo oyika babandiko beta ngai. Merci mingi na bandeko wana ba reconnaître les litonga la salaka aza ndeko na biso abundaka yo bandiko luka commander so asa wapi moni mais soki oza orgueil na ba grâce ya ndenge ba gaz ya ndenge wana mususu aye pembeni na biso azuka mwa gaz ya muke etindi na basi siko yo créer ma promo le gola tisa biso tes autres na basi kende na ngokuna biso ngana waya mbunda iso boyoka makamba ndenge wana biso tumeli na bitumbo boyoka makambo moi bilo musuto ko loba po batebe balanda biso mutu soki yemo ka moniki azui mo gas soki basi ba kombo landa landa olingola tsa biso salite wana na mama mo wabenga ngana na Danemark Suède papa eso tala makambo boye esi mama benga na makambo komba makambo mutu wana na makambo basi kokotsa ngate o papa yo tiloko tolinga opoza aka trop dire na si même pas pozo bate comment makambo zo lingo kotisa batwana succès oya zu ya kopusa pembe na biso bato bayebi mwa kombo na ye amoni mbala moko akomi kosimba simba créer ba désordre kende musika ya tiko kotsa biso na buzoba siko bolingi lobi boyo ka kena peuple mokonzi toyoki bato bakoma bato bakomi ba vedette ya koluka basi kete mbala liboso to lo babiloko boyo kango mutu na makambo na ye na ba désordre na ye ya basi betali ye kende yo kuti biso toza yini. Si vous maîtrisez succès, la base va au landa la yo kuti biso oza bate belé bayana batu bayana kata peke mokozo yo ebele na motono zorubana o muso zorubana ce petit modèle ye pa yaki na pepe mkoto abimika go o na moni batindela ka bango bambongo après c'est qui parle on va cause ça on a cause peto ya la France ora o somela le chapeau kwa yo oh baluki na bino ba chango na ba traîner siko o comprendre biso tona katia
biso soko ye tokolimwisa yo okolimba parce que kombo biso tobunda ya komba balumbumba lelo totie bavi na biso en danger toperde bavi na biso likola mabele wana toperde bavi na biso bamama kutu bazobela bazokweya tomona kokanga na mona papa te leki na ngale oala ninga na nsima akufa mona mona place bakunda ye te batindelanga ebembe na boya komona oye tobino bandeko boya tosangana mpo na komba yolingoleka okuti biso na moto ya komba oyebanga mosusu tokoloba mabe awa mpe ebeni bamakambo ebele biso soki oye na yo sakana na bacongolais oyo baza baesprit faible biso ntango toyaka papi gen toyaka nde kolobela mboka biso tobundelaka basi te biso toyaka komba ya basi te ngana na mwasi na ngai mama dide asuta moto to ayebe mokili komande so mpe ye wana na mwasi na ye mama yuneshi bange biso tobunda teke makambo vie privé na biso yanga na mama didi na kokoti yango na komba soki olingi no mama olingi no mwasi no kende nango kuna tika biso na kati ya komba torespectaka bamama koya kofinga bamama na réseau sociaux te biso to bagrand homme d'état oyo ya lobi epuis bazobosana te bozoseme moko ene moko lobi vino ekobeba ebeba mbala mibale te nabe vino ebeba mais ebebi mpena lisusu bokoyeba yango te bato mosusu batushaka bango te na vie ngai naleki na ngai tosali bambula boni bastratégie boni tosala ye azalaka tosala badega ebele ye azalaka moto bato ebele bagangaka wana koya te na kati ya bitumba soki oza salite moko boye elongi mabe salite microbe moko boye oboya koluka nga moto natindama abotama elongi te non nazoexplike makambo biso tona problème ya motu te koya nde kobundisa bitumbu te sala awa soki ofingi ka mama moko awa topusi yo pembeni ebele bazalaki a wapi baformi rouge bakato ebele baja kosala bayaki na biso ebele bana pari wana okomprendre bazala na biso bakenda topesi conseil nalobi sayala azalaka na biso ozwi na shomongo ayaki epa na biso pete soki natangi nkomo lelo baodombo bayaka na biso baipo waiza bazalaki bayaki balandai biso baotala biso kala mosika ebele ya bato bayaka pembe na biso bazwa makasi moko mpe auti komeka kosala manifestation sitting Dominique Mapa baotambo baobina na ndele andele ampile bakopa ocomprendre yango tolobaki bandeko biso toza bato na bino toye mpona tokolibere mboka biso tokolibere mboka toza kokende kolibere mboka mpona tolibere mboka tolingi distraction te tozwaki chance tokoboya bana papa kimbango te mais soki oye pembeni na biso yakana na gentil tona besoin ya vie privée ya moto te oya nango na mboka akobetela biso na komba awa toa na front eneti basoudanais bazobunda bamaimai bazobunda contre 1-23 okoloya na makambo basi na kati ya komba jamais yo okuti déjà moto na vandi 25 ans batoka biso boye tovanda depuis donc natambola nano ese mobimba nakutana na babitumba na baishasha babunagana wana na leka wana bauvira babukavu butembo beni na leka wana nzambe azwinga meminga na poto navandi na leki na ngayo bambula boni bato tu bagangaka wana bamartin sai bapetro mosusu bapapi volcan na bapetro mosusu bababe mautu baganga ntango babando ya pari kuna baolala wapi epalanga ti mpo na nini mpo na kombati non mais bien mais on va bien on va bien parler mais ça bien parler bien parler non parce que ça guéri
tala soko omoni biso tu bao na mokili tozangi mabete na mokili mais tant tovandaka na mais nalobe parfait kutono koti na spiritualité kozala juste kozala constant to expliquer makambo mpona nini tokutana na katumbi ntango tokutani na toyami mozito ebele boni bamonaki mpe mozito yango na paris na faille babetaka mozito ebele bakutani na ba Jean Pierre Mbembe obeta muto abeta ndo fuyo kai te kasi ya kola lobi tango biso tokutana na mozito bakizara bino bakizara biso mais tango mozito aye na faille banani bayamba mozito banani bayamba mozito kaba moto siko yebisa biso bako banani bana vision donc c'est bien vous êtes vision et clair biso to avance na bango ya 250 ans pour to beta ka biloko tout to beta to le kaka tous les combattants obana poto baza cible na biso te cible na biso ezali ba Kagame ba Félix Tshisekedi bato bateki mabele na biso ezala ba combattant ezala ba résistant babundela nde mabele ok babundela mabele batika komba boketu waya kombo ya komanda eso de toutes les façons bosalela biso publicité bo continuer kosalela biso publicité biso to aliawa to bundaka komba ya sexité to yaka oka ngai boketu o expliquer nga na nini tango nga na sakana keso yo sakana ki so ba te bila ba to la vie kaka ya niveau ya basi ya vie po ba mama na respecta bango vie basi boketu azwa na vie o kozwa ta mokolo moko to komina note o sai même pas entraînement mais na niveau ya vie awa na poto o koleka nga te tipote kolala o comprendre donc tozo buna bitumba so okena wenda gambela mbisi na mbisi eza na prix nango na Congo tozo bunda basali bazali bapona mibali so nzamba alingaka biso boy parce que tona ba bon cœur tozo bunda komba na lelaka chaque jour ngana leki na ngai hiver ngana kufa na hiver obinga na bele na fait 14 jours na kota la toilette te na liaka te mali le betanga commander sur la maladie ya koza wap tokene pa kulutu na biso docteur na okuka pona lia ife na telema na to le kaliwa ya grave na keno hôpital dimanche na commander so po basala nga ba examen tout batala nga ba ko kumate nga ba antibiotique est-ce bango ba yebi makambo biso to moni ba passe la kata ya kombao ti ozo mona le mtsu na ba beso na ningana bango ba yebi même moni ba kosero afarira nana koyokai biso mutu to bouger mokili po tozawana na vérité mais koyate o kokosela waya mu makambo o kokosela commander so bokuti biso na peuple moko so bolongwe bokene na bino biso to la grade busu bolingi pe bozo peuple moko nango ezalo ka so de kitambo so de bosala ka bolingi après depuis bakenda ki boyoka bango soki ati otanga kombo na biso te bayoka ete depuis bakenda et puis so na be pour le cas il faut tanga ka iso otanga ka papige tanga Kagame tanga Fayulu tanga Mozito tanga Ruberwa tanga Moïse Nyarugabo so boketa santa moko mon makabosala bo bana boketu boy boketa sali boy boketa sali bo oh boketa za grand leader oh mboke yebaki tanga na beta na bazuk machine yole msu o pokota stade Robert o kotate boketa beti na bazuk machine boketa beti na Yvonne Chaka boketa buka intercontinental na za premier musicien à 4e génération na ya poto liboso ba wera ba jibe na sala succès liboso ba wenge tuna papa ya met grand frère ngai papa ya Juna Jalana azo na nda petit pesa ngata ndamba kisi o comprendre boketa sali sundama boketa sali tutana boketa sali poso de ti boketa bozomona naza lokola binote eloko evandi singa bitumba ya mboka mais soko ye na komona ngana ndenga mabe okobeta mabe ebele ya bato pe babeta ma déjà ponga na kata vérité au moins si to joueur moko microbe il faut to expliquer la bato ngana na est-ce que ngakola ndai ngai pina boketu waya mbube ngana komanda eso to vali botolandi moto to lando na vision ni
biso nde to na vision ya libération ya mboka soki nga naleki na ngai tolobi lelo tosala action moko sikoyo oyo ekoningisa moto toki osala yesu basala nini ntango boyamba botonaka mpe bango ti topekisi moto te aloba makambo Kagame topekisi moto te kaka Boketu ale mbongo ale ngaso na ngaka kolia mbongo nangala kolia mbongo nde pa barwanda ti nangala ko bata ministre kitira so na lingati mbongo mais masa nanga akoma wana Félix Tshisekedi bango tu ba woba olelo babala bise baliaka ba miette na ambassade ba awa Félix bako Félix azalaki bako benga Félix pakota bango nazolo bana ba combatto baza papi gain tango Félix azalaki awa tozalaki ba commanda eso biso to ba rimuke ba tebele ba Félix est na bango tu ba combatto à France à Londres basi basala fête Félix akekuna amemi famille non sope ameli sengi yo sina lo ba sengi butena pamba ya mbongo tant Félix ya ameli sengi butena ngausi obitanga keneki alala ni mama zizel mpela na butona bon litio Félix abanola taerona ya roka bango baibaki commandé soit qui dans la conférence à Félix azubango tu bavandi bazobetele mabo commandé soit boyete bato musu babota ma ba complexé biso boye pa bato bazana lumière po biso to lumière moto na biso bo il aucun personne awa na diaspora moto akubuma peuple mokonzi moto akokanga commandé sombanga ube di bolombo ube Boketu ambassade soko moni kolungwe moto tout on a ba YouTube mobiliser pour le sur le kaka on ça la référence pour combien c'est besoin ça la référence biso na commander eso tant papi gado to bani maman to bani émission donc il fait la banolo baké ngai na bala la ropo ngaba sona le kangi la bongolo na eko bimala kimwenza oui banité biso to neti ba protestant to bat sarabat to bat so oboyi makamo nzela oyo okolimwa bitumbo biso tozo sala mon côté ena ngolika ba kokumisa te ponga na se sacrifiaka chaque jour na mobilisation sikonga na zo vendre la boue na kiti awa yo moko moni bureau commander so kuna Facebook chaque jour na paie makate pendant 25 ans depuis bon penser qu'il dit tout ça beaucoup de temps yo so mona na paiement mais journaliste ya France 24 ou bien TF bakena vacances yo so mona la kena vacances sur la vacances na okena na boko to TV nanga na so saka ko mobiliser peuple ce qui bon vous ce que mutu moko za salité microbe ye pembele na ngala biso bato nanga be ba opesa zo mo 300 €, zo mo mbongo zo mo boy to zo pesa peke kana cadre ya combat to zo soutenir combat wana yo si mutu akoza la mutu ngana mutu na bancaire na lingapo na koza na kanda na ba frère na ngate soko fingi ngai na kwa psete finga ngai na kwa mekoleka tolo balokuta solo bilokuta na kwa ko dénoncer na biso lo mensonge poto yo elani mboka yango na bandiko bazo kufa na bando mobilisation bon mobiliser peuple le 25 novembre bon créer batoke tokuta na Union européenne tout ça là ba stratégie belé na une portable na ngabo ngara na otamola na Union européenne na zo benga kapé na zo kedaka na babatoire ko tambusaka micro pour ni peuple ba makambo ezo le kanamboka toza na temps ya ba distraction toza na ki responsabilité moko ya munene na kati ya combat oyo ya papa Kimbangu finga eso ndenge olingi benganga otuyo olingi finga kanga chaque jour to amoni que aza ko se sentir à l'aise finga Boketu wayambo finga mwasa Boketu wayambo finga bana Boketu wayambo mais koleka kobuka lokuta te soki nga na lingi mbongo na konozwa 10 000 €, c'est rien epalanga même 100 000 € epalanga c'est rien tango ndeko na nga na pesa nga mbongo na bombaka te na sombaka bakar na lakisa pe binoke ba pesa nga mbongo na sombi kar na obomba te
soki ngai nakobanga nani so nalobi lelo ke nalobaki nazwi décision na ngai ke nabi nakozonga mboka lobi moto akoboma ngai nana akoboma ngai nana akashwa nani mais soki tovandi awa parce que tolibere mboka tovandi awa mpo na mensonge te ese ngai nakolinga naumela na exil ngai nayaki mpo naumela na exil nazangi nini awa ngai azangi eloko moko na poto te bana na ngai baresir tout bamelaka cigarette te bango tu bakendaka misala tozosoutenir mpe bana na biso babotami awa basisa baklasse basala baformation mais koya kolobaka koleka te ovandi boye bayebaki yo nulle part mo bato mibale bayebaki yo olobi koyebani oyebani te ok voilà oyambo te comprendre te yango wana il faut tunaka bato wana et puis un papi gel na papi gel be papa eso ndenge oza wana est-ce que nana na droit kovoyager te pourquoi pas na droit kozwa visa te pourquoi pas bon so nalingi nakende Angola ou bien nakende Nigeria il fait nakende Cameroun ou bien nakende moto moko oyebisake mpo na azwi visa omote moto ana malade ye moko na nazwi nano so ya mutu na ye ya monene te kindumbisi na asite yo contrôler vie na ngai tous les diaspora bakovoyager alakisa visa na ye na passeport totala so tomoni visa teke makambo tu bakosela eza lokuta ntango nalakisa mpe visa okabosani ke visa bokozwango mpe na internet yakala makambo akala makambo oyo akataka courant na courant ya inga ye ide na ye kaka nakozwanaka mpe visa ya internet ekoti mpe na passeport te ayebi te ke lelo banouvelle technologie monde évolué ngai nakoki kovoyage partout mpo na koluka solution ya mboka na ngai epuis so nalingi na voyage ntango nayebisa bakendaki kuna bazwa 200 millions de dollars siko mondele wana alobi fe ngai nazala yo okozala yo nani yo okozala makambo na biso yo nani voilà sava tika toloba komane bere moko boye soko mwa boye etangami fe toexplikaka bato peuple soki bomoni motoka petio na motero azotanga aosa mosala ya nere ngai so nalingi nazwa bamillion de dollars nakozwa ni 10 000 ni 100 000 ocomprendre nakozwa ni 10 000 ni 20 000 ni 50 000 5 000 kunako nga bitumbo nga na bunika boketu wayama bawerera batongi bavila bajibira batongi bavila bazobetaka baozwaka ba 200 000 nga na monoteka mboka na nga na 5 000 na 10 000 meme 20 000 meme 100 000 po sombela nga nini biloko moko oyo naza nango kaka mwa mike na nango ekozanga mpe 100 000 te so na bilelo nateka yango oubien na afrique moko nango zanga mpe 100 000 te ça fait tozobundela matériel te tozobundela mensonge te tozobundela vérité so toliki toclarifie lelo awa bokutaki biso na peuple mokonzi na papa iso na Yaidi Bolombo toza mpe na bamama na biso nde bazala batebele oyo bazalaka na biso bapapa tom lelo mpe tona bamama mongala bamama deboulone bato bamama mafumba bamama bato baza ebele soki omoni ke olingi vi ya lokuta kende na ndako place mondele apesa yo ndako kotangaka nkombo ya boketi wayambo na batelevizio na bino ya youtube te mpo ngai nayebi yo te oyaki na présente na miso ya bato kita komona ye papi gel koleka na mensonge te yo okutaka deja boketi wayambo azobunda makambo tala tokenda na babatakla bazalaka tala topekisa bapapa we babadi bazalaka batika lokuta ko batika lokuta yango toleki kaka peuple boeskize biso na bakuti biso na bitumba tozalaka chaque jour tolekaka vérité leki na ngai papi gene soti paris tozosaleka émission ya bavérité tolekaka mpo tojustifie te ezala mbala liboso ya suka bafinga mwasi na ngai bafinga bana na ngai balobo balingi nana besoin te obengi ngai na bloke yo obengi ça fait bokoli te bwana kata ya distraction mboka kagame azwi bunagana ruchuru kiwanja barwanda olive lembe yo nazokaba badollar badenise nyakero bangono basimbi bamilliard de dollars moto azobundela bino nde akomi akize
bato bazoboma bino nde bakomi champion vrai. Non, ce n'est pas normal. Il faut que respecter bato ko semer un était na place mo lobi to kokuta na bovi no ezate lobi oyebi desete makambo ça le moyebite oya na lokuta to kokuta na côté moko boy yo moko monika okimi lemso zwaki chance kokuta na ngana poto lemso na bamboka msu ba brazo ko la chance ko poussa la pembeni na ngate botu na histoire ba ibisabino na bamboka na biso to yaki bo bagarde ko bazo kengela surtout dans Bamboko, tout se soumettre humble simplicité pour l'amour et mboka mais qu'on profiter la gentil dans la tête qu'on profiter dans la tête hein ngana okene so na kepa so na kolia tout ça est pas la biso to grande so pas la tolia to be ta adresse na biso to koti ku dumino na ndako biso na so to be ta adresse on va dans la venine na befori obe na bukungi kela hein. Arrêtez les distractions, tolingi combat la miso, tolingi toi bolingo, il y a tout le monde. Toi bolingo, il y a libérateur, libéré mboka to bunda combat ya unité na bato balingi mabele. Non bato balingi ba parti politique et ko simbate. Voilà. Pour ce ba caution ba liboso, ba caution ba mibale, ba caution ba biso to ba na mikete. Faïlo a Tiakazemi, Jean-Pierre Biba Tiakazemi, commandé soit Tiakazemi, yo Tiakazemi, biso Biba, yo manipuler dans l'année. On manipuler la biso, tout la d'abatola, ba manipuler dans l'année. Tant que biso te bala qui n'a qui ça, boy baka Faïlo, yo baka Faïlo, yo baka Moïse Katoum, yo baka Jean-Pierre Mbembe, olem suppo baka toba, moi na papa Janombe boya Sibé Zaï. Félix Etulolo, mwana Etienne Tshisekedi, bayebana la sima batata, bobo bana la simana, boketu premier, ayana bana la simana. Biso to ba leader, un leader ko sakala na été. OK. Donc na remercier commandant Iso, na remercier na ta autozuka to expliquer peuple na biso ke botika bato ba finga ngai. So mutazo finga nga fingi commandant Iso. Vidéo et de toute façon totale à rater. Mais ceux qui m'ont conseillé les bisous macabres, tu as commandé ça, tu as c'est ça. Et surtout si c'est un bisou. Non, mais ça, je disais à mon col le 25 novembre, tout le peuple tout se mobiliser pour Nakoyako. Côté les moto azo défier nation mobimba na moment où mabelé na biso tekami katami bato azo kufame yé comme aza serviteur ya ba rwandais alinga préféré aya ko binisa biso et boyebike ezala presque fin ya mandat ya moyibi au Félix Azouaki ça veut dire peuple faut tous à concentrer mais ya ngia ko binisa biso to senge pa na bino le 25 novembre biso tous en Paris bo senga ba congé bato bo zalibanda bo somba ba billet to kutanana nzambe akoyo ki sabango sona tous un peuple où il y a Kobinate, tous un peuple moko et à Lokomo, Zambia Pamela. Merci. Allez, merci la vidéo de Kobola Davis. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama alinani alula yote o. Rosa di Rosa. Nani alula yote o. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama e Marc Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama e Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote o Germain Mampuya nani alula yote o na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama e Ambrogeni Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama e Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac,
Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela, Adosenga Disengomoka, Edoziola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Jimé Chapa de Paris, Anthony de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Staniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo. Yuka Moto nini ngana boma o Ekiaro marike Yo astre Yo astre Moto nini ngana boma o Gambo nini ngana mema Ekiaro marike Yoka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapilo lenge komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Etamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se Manda Mandalala Esko zoyeba ndenge nazo souffrir Nakamwa kolala oyo nazo sentir Molingo yatindinga pe na conclure Na mipesa na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana sumbu nazo banga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskozo yeba ndenge nazo souffrir Natamwa kolala ndenge nazo sentir Molingo yatindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Soki moye ezali osalata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha
Melchizedek. Maman Jolie, Madame Aimée. Na mokolo ngoya suka yana tango toka mwanaki. Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo. Obwaki wapie. Jana bolingo na nga obwaki wapie. Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie. Ulrich Tondo Yakatobi na rumba